Nebite so yebi yango Matifani. Donc yenda ko pesa bino balo. Bino moni asungi. Asungi de abomi. 2008 bayo banda directement tuberculose. Et alors tuberculose, beki ko banda tuberculose, beki ko solo na président moko président des États-Unis, pe melaka même mingi kaka pa ba boss. Et alors mukolo nango azalaki magicien ya munene pe na monde. To pesa ki e pa ya président o ya kala. Alors président ya kala bon est-ce qu'on appelle celle sous président o ya azalaki en place na moment na to komaki vers ba 2000 et quelques. Yemoko azwaki yango atomboli. Mais là qui a un ndambu. Un président Owazaki. Président Akala Wakufa. Wakufa. A quitté président là il y a 2000 et quelques. Il y a 2000 et quelques. A quitté les pouvoirs dans Motu. Alors bien Kende diriger. Comparaison. Deux ans Kenda poto. La Kenda ba poto be Matifani. La Kenda be États-Unis. Amona Mindele. Te Mindele ta apo comment là ba. Te wana président na biso Pazalaki. Na ministre na biso comment docteur na biso na Pazalaki. Et alors ba ko bimisa mutu moko boye ba bebisi mutu wana ba kotisi bespu mo ya mabe to salaka réunion na kati ya ndako monene ya mboka na biso to koti mutane loko wana après to déclencher directement guerre mopanzi ya est mais même tellement pe presse Matifani e bon makambo pe batu ba yeba ezate soki ba lobi 100,000 ezalaka 100,000 te ba ko tate ba kotaka ba ngombale non président entrant na président sortant. La président sortant. Président entrant na président sortant na ngana makambo na. Matifani. Ce qui coupe et bandi ko diminuer, il faut toujours eloko wana et déclencher. Ce coupe bandi ko diminuer, OK eloko wana et déclencher. Peso senga ba millions. Ezala makambo to mona lelo. Et c'est ça déjà kala. Ba bandi déjà ko préparer déjà wana to komi ko kende ba 2010. Va préparer déjà événement mo bando selema ko banda aéroport tiko ya boye. Let's go. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonsoir chez vous, bienvenue sur nazaréen.com, là où vous recevez la parole de Dieu, les témoignages dans plusieurs émissions qui se passent ici. Je crois que vous êtes bénis dans cette émission témoignage, une émission qui réunit ceux-là qui ont expérimenté les choses avec l'ennemi, aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre frère Baby, il est déjà là. C'est chaud, c'est chaud. Je me rasque que vous puissiez inviter les invités dans cette invitation. Excusez-moi pour la tautologie, dois-je les parler ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, mbaya mungu iko wapi, mabi nzambe za wapi. Dans cette émission, on est sengwa parce que le 24 août, la princesse a zongi lisusu pour que nous soyons bénis. Car la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que si nous parlons avec Alain Kiakala, même langage, aussi avec Yves Bolofa, est-ce que toko obinate lo sako mokonzi? Na bandako mikolo bokate la ka Yesu Masia lo sako yenda bongi nango lo sako mokonzi et on se retrouve tout juste après.
sur ce plateau avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Moko, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Dépité quoi. J'ose croire de tout cœur que cet élément m'a fait plaisir énorme à celle qu'on appelle Bachinde Itoto. Donc, Pierrette Bachinde Roger Itoto avec les enfants. Je fais des gros coucou parce que événement à concert oyo vraiment bana benga mingi est-ce que ezali est-ce que koleka mais lorsque tali vidéo na bandi bisika za salika lo sako mokondi. Donc je dis merci beaucoup à mes mamans qui étaient ici pour soutenir leur princesse, la princesse de Dieu, la princesse de leur père qui est aux cieux. Là je vois maman Marie-Claire Karawa et papa Karawa. Maman, que le Seigneur te bénisse abondamment. I love you so much. Pourquoi pas celle qu'on appelle Nathalie Moussibou depuis la Belgique, que le Seigneur te bénisse avec Ethan. Et papa aussi, hein. Je cours directement pour dire des big salutations à mon manager de tous les jours. Nekab depuis les États-Unis et maman Betty Kokelea. C'est ça, depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse, maman. Tu le sais que je t'aime bien, de l'amour de Christ. Marlène Bouilly, papa Guy Labala, ça c'est fait. Je regarde le frère Baby, je dis shalom. Shalom, maman Tiffany. Abarikani. Muzuri. Uko bien? Ah, uko bien. Nasema Kaswahili. Non, nazoya nolaka otoyoka mukina sasa. Ah, Nzambe. Na oka yango lane. Ona yoka yango pe. Est-ce que ya noli un peu na place nango? Bon, mona mingi zaka ba question réponse ba lolingi ka ndito solo. Ola yoka te ba weto. Beto na biso ba tribu ba luba. Beto bozelaka. Beto bongote. Tenga, yo tu na ngatonga ne na tu na frère Baby. Beto abu. Ah, tu bi Abarikan. Muzurikan. Uko bien? Uko bien. Betoab. Betoab, voilà, Betoab. Ah! Bongote. Pardon, Ate, nantimi na te saka Betoab. Balba Betou. Ah bon, nebite, non meko la garo wana Congo. Est-ce que na zui ngapele est-ce que na zui? Betoab te, Betoab Betou. Te susa to lobino ka eyowa. Ah, exam no wana biso Tiffany, non c'est l'effort non bongo. Bouin. Aboul moko je pense. Wana na wango mingi pour na beta mom to mpanzi abandonu kuna. Ngetu baka kikongo. Wana ndem na part de makasi. Na leki frère. Le besu na langue. How are you? Ah fine thank. Fine thank. Fine thank. Après mona babaksa msuso and you. I'm fine. Ah c'est que tu kiena mso bien. Ye ko lo bate que non azalaki mutu mo azalaki na classe mo yasi. Te. Azalaki na classe ya likolo parce que ye abandi pena masolo yango avant to kota sko masolo ya période na biso na mboka na biso bongisaki moi milulu mo na ba 2006 pour na to kota na moi masolo mo bo ezalaki na mboka na biso na ebite soko zoyeba et alors na kati ya milulu wana tongo bimaki akomaki mutu ya likolo atushaki parti moko boye ya ministère na mboka na biso atushaki parti mo ya ministère et alors na parti ya ministère atushaki azalaki sous na niveau ya kozala médecin simple te et alors na niveau ya akomaki soki ya lobi likambu na gouvernement il faut gouvernement et PCA bapui. Il faut gouvernement et soutenir et ça parce que lorsqu'il y a un musala qui bana ou soit bakufi ou bien il y a apparaître brusquement ou bien ba point d'habitude de mupanzi ba pays na ba province na biso ba est et ba bandu ba évidemment et salemi que ba kufi belé ce sont des sacrifices pour les autres sala que non mutu azan le chapeau à régner à diriger bino aller batu mususu wana ba souffra et pas les autres sala malam azalaki mutu ya classe linga ka mingi baba kenda asungaka bandeko mibali sopi bandeko nane non Tiffany wana bolingote wana eza bolingote na bolingo na kolinga te na permettre 1000 ou bien 2000 personnes bakufi na kangimiso pe na baniso cause sous peuple bozo maboko bosokola na ba savon bozo mai bo désinfecter oyebi cause bien yo kanti makambo to sala un jour nzamba ko ya ko juger yo et alors a continuer qui toujours et alors tant to komi na ba 2006 avec sous chapeau makasi parce que sous vrai chapeau et alors banek toujours continuer et alors on a bané les banema Tiffany so la ninga bien et c'est là qui biloko auto zo zwango na ba pays ya libanda ba serveur bata libanda et alors so to yango avant et comme awa na mboka na biso e bané ko ya te que notre sala mélange awa et c'est là qui d'abord na programme moko o sala ka makambo o so ki parana makambo na tout etali bonzo to ya mutu na ebite so yebi yango Tiffany donc yenda ko pesa bino ba lo bino moni asungi de abomi. Et alors, lorsque on a comprendre pourquoi le kis na biso di piron ba pexan on a marché.
Ba pe sa raison parce que comment on m'a fièvre ici ça makila lukuta. Ba ngomo ba ebitina. Pourquoi ba pe ça analgésique ou ba benga dipyrone? Pani. Mati fan to loba, to ken malé mais to loba parce que dipyrone est seulement la poudre ya mutu. Dipyrone est seulement la poudre de la kati ya muku ya mutu. Là je vous le dis ba meto ba la nanga ba zana ba labo ba yebi yango. Na kati ya poudre ya mutu. Okoko pesa dipyrone mutu avec na fièvre nini no sali d'abord enveloppement humide. Au PC d'y prendre quelques minutes, celui comment fièvre et baniko quittant et quitting malamo peut mutatelemi. Et ça encore na kati ya composant il y a dipyrone au mona les ressources na ba vitalité mususu ya nzoto ya mutu wana. Au PC mona bolem so mona pe mona telemi mama pesa nga mai ah moni bo pesa na mai te botika lukuta beaucoup de médecins bebeloni ba opesa bebeloni ba osala et alors le bazui analgésique au babenga on a ba non déposé na bango ba longola yango bazui ba telebino tempérine alors le ba longola tempérine pour ba tani nous sto na ma Tiffany to kokoma pour ba nzambe ba comprendre na. OK. Et alors ma Tiffany ba ko sala ba organisation na bango eza ba kolo na biso a ba yebi ba konzi na biso ba yebi et que libanda kuna ba préparer ba organisation minene après bazui yango ba bandi ko pesa na ba pays o ya biso ya Afrique bo pesa kuna e bolebi maki bopesa kuna rougeole ebimi bopesa kuna nini boebimi mama tout wana zole kama Tiffany bayebi bien ba clique ni ba osala et alors babani ko sala biso système ya ko zo biso lokola ba agent ba pesa na ba centre na kata ba centre bino boza ba agent muto zo pesa mona vaccin yozo mona te mais eloko zo kota mona soki mona na kati ne ou soit étoile parce que biso les amis ka oza ba chance so mona étoile les amambie lorsque zo pesa vaccin quelque soit étoile ya mona na zana muke ezalaki ya kolala okomona éclairé aux ana facilité soit ya rose étoile aux ana facilité soit ya koboma mwana wana et alors mona la plupart ya bana o bazalaka mingi na makila makasi o mona serum mwana soki leki na kati ya nzoto mwana o mona bimisi bambuma mike bato babio rougeole elekaki eraté non parce que écoutez na eloko to bengaka ema na code médical ce qui veut dire makila neza makasi nde combattre ba cellule wana et bomi yango. Et alors, le bomi yango, il faut pas bima na ba méthode ou bien ba élimination. Ou soit bimi na masuba, soit bimi na mutoki, soit bimi na ningi belé. Et alors manifestation mona bimi bambuma, mona mbebo comme rouge. Yo le bioté mona un rouge le leke. Non, ce sont des manifestations sérum mona o bimi na misu ya bato. Et alors to ma ko sala yango 2006 to pratika ki bato ba ku fa bene belé. 2006 bato ba ku fa ki belé. To kota 2007 mwambo kezalaki mwa boye 2008 bayo banda directement tuberculose. Et alors tuberculose baki ko banda tuberculose baki ko solo na président moko za président États-Unis premier président ya ba compagnie o était kaka tabac. Na otanga kombo ya tabac soki ma Tiffany pesi to tang kombo ya compagnie wana ezalaka arrêté les États-Unis d'Amérique. Et boma batu ebele. Et alors compagnie wana bandeko bazali kolanda biso tozo koma alaki compagnie ya munene pemelaka même mingi kaka epa ba boss. Et alors mukolo nango azalaki magicien ya munene pe na monde azalaki américain. Et alors tango bakomaki bakota sous conférence et bongo maintenant ba lancer épidémie ya tuberculose. Et alors bakutana ki na mesiwana le même combo ozali na kati ya fabrication na ye même combo pe ataka na kati ya eloko na wana. Et alors bakutani babino il faut tout ça là ba cigare et comme ebele pe en plus cigarette tout ça là milinga na yango il faut ezala na ba cellule mususu même si ata mutu ya bendi yango na mopepe il faut azwa yango kaka. Et alors babeni ce côté là maintenant to utiliser mingi bana mike et bon ce côté ya batu misusu ba âge avancé to ko sala nini. Et alors côté ya bana basi tuberculose mingi komaki tuberculose donc ya mikuwa pour moi c'est côté donc et bande ozala so kaka aspirer yango et côté fandi mingi babela ba tuberculose ya mikuwa ma Tiffany eza héréditaire te mingi benaka ka yemoko boye abela tuberculose pe meme na liwa lem so zongo mutu asomi cigarette ameli mu pepe wana banda nango pe otambola longo ndeta avenue o ekepeti avenue wana ekepe zui yepe tango efanda kati na etika la kati na mote ya komi lokola agent pathogène abandi ko distribuer et alors à l'époque tant to ça la estimation to komaki na plus ou moins 87% oya bato babande kokufa mingi na TBC. Et alors pas na biso ezalaki score moko ya makasi. Et alors tant de côté sous troisième réunion ezalaki score réunion pour un résultat. Et alors réunion pour un résultat et bon to pe ça président oya komaki score na place
résultat total la évolution na ezandengeli. Merci. Fallait pas passer na président à place. Il y a place il y a pays ni na ebité. Ba payer ça président Zaki en place. Na sengeli maman na régie parce que les autres qui sangai na vandien. Les autres qui sangai tous on a na régie tous éléments moko pour que tous on a tout à l'heure les cambas orphelins ou ba concert et ça en France bah 5-6 ba musiciens prophète Daniel 5-6 ba musiciens bon tous on a nous ba ko yebisanga na makambo bien pour ça fait mal hein. Puis to rozonga poto to beta masolo mais nous signalons que ces témoignages bah suite na ngomsu Suzanne les Nazaréens news donc tapez les Nazaréens news au Rolanda on peut susukuna parce que bah partir sto ko tchango ate du ya bah problème to zanango na niveau il y a chaîne au ezali interne régie balancer nous un élément et on se retrouve tout juste après. Le président ancien yakala to tanga kombote soki matifani akutanga ba kombo akutanga. Événement, la revenue où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mamae, bien-aimé dans le Seigneur, Festival international de gospel et Prophète Daniel, Vision d'Aigle organise un grand concert humanitaire pour soutenir les orphelins. Tolobi pona kosunga ba orphelins. Yambala Oyo 4e édition de ce grand concert humanitaire et cause à la samedi 5 octobre 2019. Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h juste. Et si l'ina noté, Tozokoba Sekokoba, ha ha ha, Nikolo Ekotika la Polele avec les adorateurs puissants tels que le frère Paul Lukela, Mamae, la sœur Ira Blessing, le frère Ike Bahal, ainsi que notre bien-aimé le frère Clovis Makola, mama. Yabouye Nasanga, Nakozanga te. Participation pour soutenir les orphelins Tolobi. Droit d'entrée, une seule adresse en France. Espace Paul Éluard, Ndebisika Togokutana. Pour tout contact, appelez au numéro. Et pas Kolami Eko Sopana. Bienvenue à tous. Ondoko, namona yo, nachayo na mwamba, na minito na kata bena katika tasaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino, moi mon tio nazanango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone.
téléphone vous en monté déjà vous en nango on a 3 numéros pour Paris vous en un numéro pour la Suisse vous en un numéro pour la Suède. Non Nazareth vous allez la Congo Sili Julia ngana kangisa kia fufu ya modé yo bandika na fufu oui pour la Nazareth dans un système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez sérieux Ça c'est du sérieux. Merci beaucoup de retour sur ce plateau des Nazaréens. Toloba qui était un concert vraiment au Kendango et Belé. Poto sunga bande ko na biso orphelin parce que concert à le 24 à la sœur Tiffany ici Salemaki na orphelin pe déjà ba sepelaki tozaki pe pas orphelin to binaki to kumisa nzambe ma olingo landa ba suite ya ba témoignage mususu ya frère baby beta les Nazaréens news donc suka kana les Nazaréens qui tchasate kende visiter pe les Nazaréens news pour kolandango frère baby tozongelio tango bokeisco président o azaki na temps wana a valider. À vous. Ok, tant to komaki, to pesaki et pas ya président ou ya kala. Alors président ya kala bon est-ce qu'on pèse sous président ou ya zalaki en place na moment na to komaki vers ba 2000 et quelques. Et alors tant wa zui parce que yango mona na lokola mbongo te. Yango ko mona na sous forme ya symbole. Mais est-ce que yango to tseki yango lokola ma coupe moboy. To ye to présenter liboso na ye. Ya bande ko prier pour na ko zoba esprit wana tout na ba sama mutu. Bane ko apparaître na kati ya coupe wana yemo ko azwaki yango atomboli amelaki yango ndambu wa président o azaki président ya kala wa kufa wana kala za respect sous-souté président atomboli ameli yango alobaki ki apesi pouvoir ya ko diriger pe ya ko continuer ko zalaka na mboka azwaki yango ameli lorsque ameli coupe et comment ko tambola niveau par niveau mais biso le roi tozaki batu ya se ne coupe comme elle bosse na bisoté et banane to mona kana ba 3 ndenge zalaka nzambe azali ba kanj bazali ba o bazali mutu na niveau par niveau donc président zali vice président zali ministre zali député zali tina niveau assez basuka kibongo et l'autre on basuki ba bon OK maintenant bossa nini président peut attendre en 2000 quelques Amélie oui Amelaki ye mutali bosso ne bena zui kopo wana Amélie après azui apesi mutu alandaki na sima hein na kati ya chambre ya ndako to zalaki mutu alandaki na sima apesi on a apesi okuna on a apesi après cérémonie tant osili ndé directement le président ancien ayoko zo bâton moko ayoko kitele na mutu a quitté président là il y a 2000 et quelques a quitté le pouvoir na mutu alobi na ye kende diriger mais ko bossa na te kopo ya biso auto tomboli il faut tomber maka chaque année na ba pays nyonso o ezali nzinga directement na komi fan na télé c'est tout fait normal dans le monde la manifestation au bakei congrès tel au bakei rassemblement tel ndeko moninga mozolo na ngai ezana ba conférence musu ba kota bazokota ne po ba boma biso donc to ça bena ba soso o bena ba koti balobi bon pona na réuni na kata mukili o na ba kisamata 100 jours ou bena ba sata 200 jours donc ba koti c'est en combien de 30 millions de personnes ba bi mécanisme ni ba robeta pe ba province ni ba rotake o ba ozala facilement. Et là, Tiffany, comment qui kokende ba congrès et les cas qui nango biso pete ko zonga et comment qui période on peut épidémie et comment il éclaté dans la République démocratique du Congo. Éclata qui makasi et toucha qui rougeait et toucha encore Ebola et toucha ba fleur belé. Tant on touché et alors biso comment qui ba gens qui na ba centre pour vérifier. Quand on go vérifier, bozo beto la ba tout boton ba sac, bozo na dojo, bozo purifier, bozo mambo belé. Et alors, toi, le comment qui est belé, n'a pas sacrilège, n'a pas de Babylone, n'a pas de Tsakana. Tu es bien mettre un maître. Mais Babylone, quand est belé, awa, tu ressens la monnaie. Habitant, Babylone, ils ont une coopération, sur tout ça là, ils ont la coopération de toute la conférence. Même si ma maman, oh, bah, ça la mingi, peut bakis, missous, yamboka, bah, ça la peut basé, na alliance, na bison. Ah, il y a solo, oui, il y a solo, Babylone, quand tout le monde, oh, tout est carapé en haut. C'est vrai. Abi ok ça va problème mais boyeba tozana eloko moko esalima encore na kati ya mboka na biso ezali kaka nde balobaki il faut d'ici l'an 2000 de makambutu esala nini ya santé pour tous ekoma lobi nango eleki to okuta na sous na église soit disant église to komaki si to voyager to ok pays liboso pays mo Europe to comme na pays wana ba ko esalemi maintenant awe komi comparaison
nakenda ba pote be Matifani nakenda be États-Unis namona mindele te mindele ta apo komona ba te ya otamula moko mo Matifani mindele batamula groupe na balabala en groupe mindele temde biso telema bo telemien asumba iloko ou bien ba sola nde biso pe sola awa ya groupe mais moko te oze visa tozala na diable za mutu moko mistake apesaka accrédité pour no benga pour ne banini okuta na mutu apesaka pe visa tozala ba possibilité osala ma mutu même Matifani za ba magamususu tant to koma na se okomona yango comment se fait-il to bande ko sala ba biloko wana donc ya ko sala to kei pays wana Europe to comme na pays wana président na biso pas zalaki na ministre na biso comment docteur na biso na pas zalaki so tant to côté mais nini bango bayeka mibale mais batu musu bazate babi non bango baye pona makambo ya place ya otake malamu ezali kaka makila ya batu ndeza awa makambo bitumba na kata moko na biso oyo kango eloba malisu te mais na moko so bitumba eloba malisu te le mete tika biloko wana na este kuna batu bakufa fabia zala calme oyoka e koma na balance pe balance ngo oye bango lorsque to koma so comme ka permis to koma kota ba 2019 ou ba 2020 au santé fréquence wana ezali sute pe effectivement maman ebisenga ezali solo mais ça mais ya solo bena biwe ezali solo mona ba créer mo ba biloko mo boy ba biloko na ba créer ezara pona ya paraître kaka ba épidémie to kota ki na kata réunion wana to fandi to bando solo tala boyba mundela ngo pa bimi aya saluer biso tout saluer biso et si la bi bon na rumela en tout cas réunion déjà ils a déjà bien président signé accord entre biso nabino le médecin aussi est là signé ba partenaire na biso msuspé bakoya to représenter qui plus de tozala kana lokola na ba 5 églises oyo ya ba secte ya monde oyo diable azali ko salela tozala ki biso ba tu ade tozala ki ba tu msusu ba église msusu boyebi on otanga entre 15e ou 14e au delà na poids lourd et réunira pe mingi msusu na 11e ri et réunira pe mingi msusu ezali na gombe kuna réunira pe mingi msusu na gitambo et réunira pe mingi msusu eza kuna na mo fleury aussi les bandako ba miso oyebi ebele ba yimba pe na mboka na biso ndako moko ezala kuna omona wanda wa mise me ndako wa musicien te na kati kuna pe eza na loge moko ezala pe wana bango pe bayaki ba signaki OK biso pe to participer OK biso pe to participer biso to signaki et alors et comme musanga ilolo bana nzambe to za na distraction boyi nanga otanga ba kombo ezali na corps oyo mama Tifania otangela bino accord yango Matifani na fait ne nzambe ezalaki encore entre biso na bango et alors biso na bango omona sikoyo pona ba masquer biloko wana ba yeli biso système omona na chaque structure ya hôpital ou bien ba centre de santé bazana mo loko na bango mo boye bakoma ko bamba na ite so Matifani omona rango omona kaka koto ba dembikisi mo loko na bango koto pe ba dembikisi ya biso après na se babambi siko logo wana et alors logo wana batebele baye bate ngami na mituna ba question baye bisabiso soki ezalaka nini nayebaka te et alors na biso kuna déjà toyebaka déjà logo wana na ba ne tel ekokokisama pe ekokisamaki donc to sisi biloko wana bi OK ça va il faut tout ça de toutes les façons tozong encore en organisation pour être ba libérer ba sérum et alors na moment na peuple congolais tellement qui na ba prière Matifani ba prière mingi seulement ba croiser mingi na martyr ba croiser mingi seulement ba pays belé na ba terrain belé ya Kinshasa na pays na biso et alors ba ne obengana molimo malade ba ne obengana mingi ba fleur ba ne obimela biso kuna nzamba yi ko sala ba fleur na se nini ekangamaki et alors to ko ta susu réunion mususu alors réunion lokola to ko ti ba fleur ekangami il faut ça nini baba ndo boma bato na partie ya zamba et alors zamba bazwaki ba yoki ozwa zamba moko boye ya papa na biso azalaki pe mutu munene na mboka na biso awa ezalaki zamba moko ya munene ezana mboka na biso eza mopanzi ya partie este ya mboka na biso et alors zamba na ezali na batu ebele ba pigme pe batu ndenge na ndenge bazali ebele kuna et alors bayaki kobimisa mutu moko boye ba bebisi mutu wana bakotisi bespi mo ya mabe tosalaka réunion na kati ya ndako munene ya mboka na biso tokoti mutane loko wana après to déclencher directement guerre mopanzi ya este et alors bato tu babane ko kufa mutu ebiso totindaki wana ya kufa eneka na kati ya zamba kokufa ya kufi na kati ya zamba abandi ko bimisa bakusu na nzoto na ye
kuswana bani kokota na kati ya banzoto bato kuswana déclencher kaka solo wana ekoteli directement bato na ba village to gagner plus ou moins ba 100 millions ya bato ya babimbe mais tellement peu presse matifani et bon marambo pe bato bayeba ezate soki balobi 100 000 ezalaka 100 000 te. Et alors makila etondaki mama Tiffany makila etondaki na niveau moko extraordinaire tango bitumba wana ebundame bitumana et aussi là bitumana zonzo ebundame bibembe fandaki pene na kati ya zamba wana tuzana zamba numéro 1 oyo otanga bakombo nango toyoko longwana ebono ko bibemane tikali kuna bayoko tina ba votour bakita baba nozosiko ba poso ya babimbi wana baya nango ana ndako na biso ya munene oyo batutu bafandaka pona kolobela makambo mboko na biso. Et alors tant ba poso wana eyaki toyeki kozo ba poso wana totango na balam eza ba biloko to sela mingi na balabo eyaki kozwa ekei directement na pays oyo eza en collaboration na biso. Et alors tant pays oyo ba moni que non biso awa na kati ya mboka na biso tozali en tout cas na bato baso kufa pe en plus pouvoir oyo eza na kati ya nzoto na biso moto yeba ngo te. Et alors ba sollicitaki ba pays mususu basala nini baya siko ko s'installer awa na kati na mboka na biso moto tikale ouverte biso moto kufa lokwa ba soso mais bango basala nini ba évoluer. Et alors ba pays oyo batangele biso ba ndoko ezala évoluer liboso ezala ki pays oyo lelo même si na ba TV même ça to sokota la ba pays ba théâtre na bango okomona ezana impact makasi par rapport ya biso bato oyo to bandaki liboso na bango ezali pays oyo bango bazalaki na se mais bayo kozwa les devants ba film na bango toujours liboso. Et alors tangu babandi so sa biloko bango eko komela bango pe toujours na niveau ya président na bango ba c'est non yo pouvoir oyo zui pona okota molimo ya séduction na molimo ya confusion na molimo mabe na kati ya bato c'est mieux. Maintenant richesse oyo zui yango ozonga na kati ya mboka Congo parce que ba cher na bango nde pesi pouvoir oyo. Donc yo pour ça la nini ozongi c'est encore mboka wana biloko na bango. Et alors ekoma avec mon matate. Et alors mboka wana ba yo sala nini ba yo ko fabriquer premier logo ba yo ko fabriquer ezala ki la mamo boy. Il a mango ti lelo na yeba to ce kinap. Il a mango mimba basi balata ngo. Kombo na. Il a tamaki makasi moko kombo kimeza bilamba bana basi ekoya. Il a tamaki à l'époque wana président wana ayaki ko senga keno bino pesa ngai misuni wana ngai na kotisa yango na mboka na ngai ezala évoluer na babiloko oyo ko sala kino séduction ko tamakasi pe kisi évoluer makasi. Et alors tant babane ko sala yango moni pays yango bazali mingi na makambo etali bonzoto bazali mingi makasi bazali mingi pe makasi na makambo etali kisi bazape mingi na kisi pouvoir wana tout et uta kaka awa. Et alors ma Tiffany to bane ko continuer ko marcher ba ebise so fo bo pesa ba vaccin continuer ko pesa ba vaccin so pesa ba komi ko kufa. Et alors ti e ko ma moment oyo mboka e komi ko sala nini e komi ko kota na kati da balance. Et alors ba tebele bazolanda ngai balo bateke bakoselaka mutulikam ezala makambo so bazoloba ezali ya solo. Et koma to kota maintenant na époque oyo mboka komi koningana esengaki maintenant remise et reprise ya batu mibale oyo akobima na oyo akosala nini akokota. Et alors bayaki kokota réunion moko ezalaki dire réunion na bapekisa biso to kota babaka biso to kota te balobaka pe ba candidat ba sima na ye bakokota te bakota ko bango mibale non président entrant na président sortant président entrant na président sortant na ngana makambo na ma Tiffany papier mutamona te iveza mo msika kuna président entra azanga kati ibo entra alors yaki ko salema bongo avant kutu esalema ezali babiloko lelo bana nzambe toloba teke nzambe bibiso te nzambe bibiso ezala makambo to mona lelo ezali déjà kala donc biso bana nzambe lokola tozona distraction ya omuntu ole kakabe mais bana nzambe bolanda ngai to pesa ka nzambe lokumu na nyonso to ole kana mboka oyo na nyonso to mona to pesa ka nzambe lokumu parce que bango déjà ba planifier déjà bino bokote réunion te to kota réunion te ma Tiffany lorsque to koti réunion te ba sali makambo pe et ça nini c'est à l'époque donc asa kota ka ba réunion makambo na ba la ma Tiffany yoko leka et le ma Tiffany
tango basololaki biso totikali kokota te babimaki esilaki. Et alors quand totikali moko azalaki libanda na bi ba maître ya DO bo pusana ba maître ya bato ya 14e ri bo pusana ba maître ya bato bo pusana alobi bo préparer parce que bo kende étape ya destruction maintenant na ba pays bino bo kende pays intel pays yango bandi lettre soi-disant G bino bo kende lettre Z bino bo kende lettre B to kende ba pays presque belé to kende ba pays presque belé. Et alors miso batine biso e comme un ministère de destruction. Donc oh to okuta malam yo bebisa na hôpital au côté hôpital au moni net ba hôpital nous ba pharmacie ils ba kam susu yaka na butu boye beaucoup ti ba kisi ezali ya réanimation bolimusi yango koto bango ba oluka ba kisi koto bino déjà bo kanga mutu bo bongisa pona bo bima boki na kozwaka ba corps oza pire kokena obundisa ba pasteur jusqu'à ce que ayoko zonga lisusu na retour alobi bino batu totinda bino ba mission boye ba makambo tout to salela to sela ngo lokola maître suprême les baoba aloba d'abord bokende mi kotake biloko o eza ya malamu et bongo bato tout on a ba bandisi ko luka kotake ba église et bongo bato tout bazo tira makelele bozo tika bango pona nini et le bato miso bazaki pe moi ba question koloba moi so maître mais pona biso to moni loko sala te bino bato bo pesa bango ndikisa sala makamabi biso to pesa bango ndikisa sala te bango bo sala ngona mutu makasi ba ko ki bango ba maître biso eloko to sala nde ya bebis. Et alors à l'époque babane déjà ko préparer déjà on a trouvé ko kende ba 2010 va préparer déjà événement mo ba no selema ko banda aéroport tiko ya boye. Et alors place wana ba site wana to ezaki ba site ko déjà ba cérémonie déjà salima ba cérémonie salima makasi et ba site ngo za ba site mo zo brûler makasi il a même si les gens ba kitaka boye pona ko ya boye izana ba tumso préférer fa na ne boye o kuna la ville loko mo ifongami yepa na ezati. Et alors tout ça ba site le ba site obino boyebi ba site ba lettre S na butu na mo eza bino na butu eza ba konzi ezali na site mususu ya makasi ezali entre 17e na 18e ezali un impact terrible yango cérémonie bandaka même si bato bakufa na bato bazana bomoy na bato basambelaka na bato basambelaka te na ba président na ba député ba fan na place wana eza place on so tekate au mona te mais so kota ngo boye matifani okamwa olbeloko za place na legaka eza l'impact makasi legape na ba TV. Et alors tant babandi ko poser ba biloko wana babandaki poma tete jusqu'à okenditi ba côté aéroport moko ezali lettre S ibrina pe makasi mosusu ezali awa ne bandeli kaka ndongo kende o mona ba biloko tout ebrila kana ezali place o ezali déjà ba site. Et alors tant na site ya première ya mutu na biso mo pe ezalaki moko ya kati ya batu na mboka. Et alors esengaki que non yepe asala nini akoma kopesa bato afin que kopuana etona toujours na makila. Et alors ayako ozwa ikanisi ya kusala ministère na yemoko te mais ministère ba no makiye. Et alors quand ministère wana abana ko donner frère baby Mama Tiffany lilonga na kokanyo sokaka na ngolo nzambe. Et alors mutu wana ba yaki kopesa ye asimbaki pena engulu papela ya mboka na biso. Ye ayaki ko simba wana to komi ko luka méthode nini ya ko casser fréquence ya l'église za la muke batu bakota na distraction parce que kuna déjà to tika bilanga parce que ko pesa vaccin ezala kwa bilanga na bato ba osala mabe soki lope ba continuer ngo nzambe jour ozong c'est la bomba mabe na bomba sala ezala kwa bilanga soki coupe ebandi ko diminuer il faut toujours eloko wana et déclencher so coupe bandi ko diminuer okelo ko wana et déclencher peso senga ba million pona ba million esala nini bato bazali ko sala ba misala na ba transfert na bango ba biloko wana tu ndenge yaka ezala mingi basé na organisation moko o matifani oyebite organisation ngo ya munene eza pene ya munene eza pe ya batu ya mabe ya batu ya loge ezali organisation oyo epesaka pe badon esungaka pe batu bayemba yango pe mingi ba mission chrétien pe bayemba kati na ye abimisa pe sko ba branche ya kosunga basi ya kosunga bao basali boye ya kosunga boye et voilà misusu kutu bayaka pe kana kati organisation babimaka o mai soke komi salité bozwa keloko oyo botaka na kati erenyaka pe à l'époque. Et alors tout wana batu to okufa na biso to yebate malade euti wapi nini euti apa kwa pe biso pe congolais komi kaka o na mesana ni ba vivre fanga ne on pe na problème ité ezane biso mo to yebite place ni makambo zo utela yango na ndeko moni mamola na biso
zo pena li bakwa malamu ya olanda biso tentativement. Et alors ma Tiffany ekoma kibongo. Tango tozo kende, tozo pesa, ba babi be église to yokate. Bino bo amplifier kaka makambo o ezali kaka ya bo Satan. Mutu ana uchokoma komone fale coupe ne tondaka. Coupe ne tondaka yep kasiti. Ye tango ya ye apesa ki laisser aller. Laisser aller na fréquence ya lelo ma Tiffany na ebité soki na ba vina ba direction minene. So okota combien de terrasses. Ozo beta musique il aime sous ya okune yoka ya ote. Ya okune yoka ya ote. Apesi fait vert. Et pesi fait vert. Fait vert ya pesi na donc bo sala ne bolingi. Okoka un moment donné o balobaki ba okanga. Mais un moment donné ba lâcher. Et alors yé kati na ye ayaki ko sala babiloko wana. Première eloko na salaga ezalaka na kauka. Merci. Première eloko nga saki na kauka nini? To soutien. Première eloko mutu ana salaki na kauka ba na kauka oza ndeko no za mwana kauka ocho kende na ba 2000 et quelque yango première eloko frère baby pona lelo to sukia tozoko ba toujours na makambo eleka na mboka lilo basuka conclusion na numéro de téléphone au benginga na opesa numéro à frère baby à vous. Ok, liloba suka o na koloba na bana nzambo bazali kolanda ngai ezali kaka ko keba mwa muke na ba makambo susu lega mingi na hôpital ko keba mingi na bakisi mingi ya kopesa bana to bota mwa eloko moko ya kotuna kata kisozo pesa ezali ya nini kisozo pesa za pona nini pe à part de cela avant tout ba administrer mwana kisi il faut d'abord prier pour l'enfant. Au sambel pona mwana na yo olobina nzambe kisi ba opesa etkel ra kisi nzambe so koti na kati na nzoto na esala eloko te mais importer guérison yonde ozali maître yonde ozali médecin par excellence yende akota kati na mutu wana apesa kisi okomona nzambe akosala pe nyonso ekoleka malamu nasi na épisode ko zilanda toyeba lisusu mingi oyo nzambe abongiseli biso encore. Merci toyeba soki mutu wana asaki ni na kauka mama oza mwana kauka outa voyageuse outa kana kauka oza bandeko tika na kauka tinde ya ba témoignage ils sont balanda suite nini basaki na kauka et outi na mna ngate et outi na frère baby par rapport ya baté frère baby outi na non oui outi na mna nga parce que na moni yango moza te ke bazali ko betilanga lisoma Tiffany ezali eloko nga na moni na auto pratiquer yango na koloba yango ma Tiffany na 2010 na 1900 et quelques président na apparaîtraki ba solo lina président na 2000 et quelques nan na habité kauke za la commune to quartier kauke ya commune quartier eza quartier ne pas le yenge zalat. C'était juste l'ambiance de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons le Seigneur car vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est terrible. Vraiment. Makambo to mona ka ozo mona. Ba docteur belé beaucoup misa. Nzokande bazara na mission. To pe bazara na mission. Ba te belo mona ba linga ko longwa te na ba poste na bango. Nzokande ba yaka ko pesa bango tie pa ba kufi. Yango to bonde la mingi pona mboka au Congo. Nan oh quantième papier, oh c'est troisième na ba liste en entend. Mais en entend si côté. Entend si côté. Restez branchés sur les Nazaréens, abonnez-vous aussi sur Nazaréen News, aussi ici sur Nazaréen Kinshasa. La princesse Nazongi l'émission parce que il y a un moment bah tu as déclaré qu'il y a un peu trop Nazaki n'a préparatif, excusez-moi, il y a concert humanitaire au Tozaki le 24 août. Et les cas d'Angola Nzambe, c'était vraiment bien passé par la grâce de Dieu. J'ai dit merci. Papa Guy Labala, Nabandio Moyo qui m'a remboursé qui awa na maman Lauriane. Il y a un comment payer à fruit d'ici nan. Hein? Ah, on a le banc, on a neve moi dans le banc. À fruit di. Hein? Si ko bisoto ya so à fruit di té. Boutel l'absence na makamo papa Guy Labala bope ça na position kuna ezandeni hein toi bandeko kuna ba fruit d'ici de tout ça
Mamboué, c'est pas normal, hein, maman Betty Kokelea. Vraiment, c'était un peu ça, mais il y a eu ça à tout Mikolo, la princesse. Azongi Makasi, Naba émission Makasi. Priez aussi beaucoup pour nous. Et Naba conseil, nous sommes là, Naba suggestion. Je dis merci à ma maman chérie, maman Mariam Piamé, aussi à celle qui est l'épouse de monsieur Roger Itoto. Elle s'appelle maman Pierrette Bachindi. Il y a Roger Itoto. J'ai dit merci à tout le monde, Walandi Bissot, Rosa, des big salutations. Kim, que le Seigneur te bénisse. Alain Kiakala, Yves Bolofa, à la prochaine, ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go. Merci Jésus.